Capage TV. Capage TV. Yo kanisi ndenge lite akanda salaki ezaka ndiende ko wana mama nikinda sepele na ngote. Ngai moko pe na sepele na ngote na ebisaki yo. Ngana muto na balanga vérité n'est-ce pas? Na mais pourquoi zolela ba lo ba mona bien te azo sala ko comédie. C'est pas important. Est-ce que yé maniki ko lo ba bongo? Na le belo mo eza trop fort. Est-ce que c'est important en fait? Yango neza très important na bassin na nzambe. Comment yo mosana nzembo mutoye ko lo ba makamu na yo yo kama to bimisi yango. Et puis en plus, pourquoi Marcelo a benga ki mwasi wana? Pourquoi linga ko yoka? Soki ngana zaki na place à passer Marcelo. Na ngana lo bandemo. Benga mobile na to solo. Azala wana boya bino mbale. Na yebi ka roboya. Muto azana sagesse soki mutoye ko funde pa na yo. Et ka boyi bakutana muto wana akoloba boy. Yo loba soko sisi na yoki yo na robenga payer. Ni susu zawadi apparaître awa kaka na munoko na ye. Komboka ya mai karambai moto anzambo koloba ni asa misala mabe et a sorcellerie et a mabe tokotike so bato bo espace te biso basali na nzambe oyo tokoyi koya ko présenter na peuple de Dieu na bato na mokili ezaka ka likambo ko édifier bango ce qui n'édifie pas ça n'a pas sa place bato yo mibale ndenge tozokende Mike na mwasi na ene to okende mama bana e Togoyoka likambo moko un jour. Mama Cynthia kangelo ngala lobi. Na lingi okula ngombe kota mwasa mwana kinobala solo yeye na moto. Toni. Cascol kama mikolo. Na moni voiture manœuvre. Andimi mangana musala pona moni condition mikolo sa moto mawa na ebisio na ba droit kiné. Obanzi lombo. Na ebisio ma sécurité. Solo solo ya moni les ba voiture les autres na ba état. Tika ko. Yé benza base d'abord consommation. Moins. Souka na moto dance. Abi basi na bibai. Mututu tala no zamtani ne pesa. Na kaza ya République démocratique du Congo aza unique. Aza président de la province nyos. Yo mwana mama zo ko ba. Zo moto Cascol. Bunda na moka 6 mois. C'est la mariage que les gars députés. Baza na moto oui. Comment sur les cours. Ils sont en moni mutu na Cascol na kisasa te ko mata moto. Et comme ça va te ko fana tela. Dani ko bandiwa. Mbasta bibai. Tout à repousser. Facilité. Facilité. Et puis bah dora. Vraiment il est kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko bandanelo na tiki makama na comme na moto. Et puis moto ni Cascol. Oh toi so kamata de chinois. Jeune garçon qui kokola. Tika makamba gauche droite. Oh te boulot ya boy. Combat de bon biso te moto ya boy. Et puis nous moni amour. Eza na modèle pour sachet internet. Oh to pour ça moto yo kanga. Eza na 3 pinets, na 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capital. Eza na croisement qui boga ça. Na barumbu. Numéro combien? 33. Voici na prix ya bien. Et simbi na yoga. En tout cas tout royo. OK. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain
bien équipé, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur plus 614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Merci en tout cas, Kapach Télévision. Merci Nabino Nyonso Bolanda Rabiso et Bélé. Assistance ya Pharaon Yemoko Mombaya lelo to sepeli komona ye en bleu bangona job asaeli na éviter wenge tom climat to elanga ba beteli biso ba blé awa. Merci d'assistance, merci na ba onyo so Rolanda biso na ba partenaire nyonso, merci na ba onyo so balinga biso pe partout bozali en tout cas toujours landa bino 5 sur 5 na ba commentaire na ba j'aime en tout cas mon mentor Jean-Claude Longange yango wana nakanga kombo yango wana mpaka mutaise so foko komantaka fo ba j'aime ba blo ebele o esala pina ke sans capé na Kapach Télévision ezala to pesi ba mbote en tout cas parce que c'est pas donné à tout le monde ba mpaka libanda bazo sa baza pe la souci à chaîne et ça la vraiment bien to sana Thomas Jano Bontongo lelo na grimacer na moi avant émission parce que pe mongala awa na grimace te azo tuna ngome na ebi ke lelo mwa mbilinge ezalaki mais misu kama kasi kaka ya bangwaka boni papa très bien maman Cynthia Kapachi na batak na yo vraiment na bandika obeta biso na sepeli mais batuka ba regretter babi na kimi TV vraiment babi okimi ozomona na TV ça va ko na musala donc mais so le bipe musala ba muno bongi mais musala fo bonga boyo bonga te to bonga tango nzamba kolinga ouais po batu mingi basala mais aneka linzanza donc ezali kamangolo na sengi na bandeko nyonso prophète Janonga yo naza balobi so sel so émission te ezande musala tango musala ebandi musala l'état ezora biso temps mais tozali ouais mbote na yo mama Cynthia na moni santé bien comme d'habitude somme na ovimba c'est ovimbi ozovimba kaka pe na beauté lisusu bato balobi papa mama Cynthia mikolo somo na bibo yali kama mafuta somo na sepeli merci moto na nzambe to okena ngo pena bien félicitations à l'été à Kanda mama Boti et ça livre vraiment bien apesi pendoi Olive Lembe pour mama Boti bona mwasi mwana pena mama moi ça benzo pena tiozo Kinshasa débat moko eza awa na landi mo be mission maniki par rapport ya maloba ya lité ya Kanda na kati aéroport polité ya Kanda habité mama Kapachi ça qui comédie mais maniki abi balongo ba bisimbi bala mukaso banani ya biblo na lobaka ke pona nini etanga kiti na aéroport alobi ke mboka pasi na ekonyo kama isusu entre temps mboka oyo nde mutu ebimisi biso epesi biso pe valeur il fallait azonga kaka loba maloba mususu mais ko minimiser mboka ndenge ekoma ke soko kepoto paradis batapoto balinga to loba bongo te mwana yo yete mkoloko ya pete ezakaka mboka normal bon pour na maniki fala zonga normal mais ko loba déjà que nazongi sous na mboko ya passion nazongi sous na makam et ça lève vraiment bien de yo toi qui pasteur ko loba nini na maloba wana misi pour na mboka selon maniki et c'est important maniki aloba OK est-ce que c'est important
Azape congolaise. Intervenir. Azana droit d'intervenir. Et balanité, c'est pas. Est-ce que. Et balanité, il y a un sens. Ngana ndaka bato baleka na TV babi na intellectuel. Intellectuel baye bake na ba acte posaka. Est-ce que eloko yo yé lité akanda nzama pambola frère lité akanda na sepeli to monana félicitations na mosi nanga boti papa. Yo kanisi nanga lité akanda salaki ezaka ndiende ko wana mama nikinda sepeli na moto. Ngai moko pe na sepeli na moto na ebisaki yo. Ngana mutona balanga vérité n'est-ce pas? Na mais pourquoi zo lela ba lo ba mona bien te azo sala ko comédie pour na mona sanenta seki amemi ngobongo. Je pouvais aussi passer na zana grâce au lekana ba chaîne. Na sala émission na rolo bango be ba place na kene na misala nanga. Pourquoi je n'ai pas dit? C'est pas important. Est-ce que yé maniki akolo ba bongo na lobelo mo eza trop fort? Est-ce que c'est important en fait? Si aujourd'hui bato bazangi loko koloba na TV, toi na sale habitude. Beaucoup bobé ngo beze hein. Mutamayela lukara beze te mutamayela dégagaka o ekoide bato. Basa na connaissance sur tel plan. Beze ko ya osekisi bato muke biso pe to sala ka beze na cher na zote ya na PC exemple moko sekisi bato mais il faut na garder bon ya maté na bi maté. Ce n'était pas important qu'elle intervienne. Je sais ce que je dis bato maïle ba comme un professeur Olo. Est-ce que c'était important? Vous so bato na question netinga tunyo bo bato ni nani so bato na de John question denga na tunyo bo. C'est ce que je dis olobi te aoki mango na sagement bi sali ya ka façon ko loba. Po alobelaka pe bato kimbango babomaka ite bachaka ne kulusu te asexprimaka lobi ezalaki black batika te batika ite po bato kimbango musu bazo komela ngai ke faut akenda rectifier te bato wana bazo komela yo parce que bamoni a échoué. Ne crois pas ce qui muta échoué na vie eza po yo lakelaki mutana bokonzi ko la vie mutu azate. C'est peut-être ce n'est pas le temps de ces messieurs là de se retrouver en Europe que les gens arrêtent, ce sont des distractions. Ils n'ont pas le droit de dire ça à ces messieurs-là. Il n'y a pas de kindoki. Bon, on se comporter ma bien. Ngana zalen ya ba pasteur na lobi banda lelo. N'attribuez pas tout au diable. Total la comportement na biso comme ma biso na ruine. Total la ba maloba oyo biso to bimisaka na monoko na biso et ko coûte yo cher lobby. OK, quelque part ça te coûte. Tu peux négliger ça quelque part. Lui là il était à Kanda, mona kango théâtre. A lobby sur muto akangisa na makala. Mona ki théâtre. Mais ngana lobaka ngo afana sakola na bibatu mususu yo lobaka moni théâtre mais muto na muto ana manière de concevoir le loco mutazoloba et alors a chacun na makala mais zaki théâtre. Donc pour dire quoi, il y a certaines choses en tant que mukolo intellect, tu ne peux pas suivre ça. Même dans la Bible, écoute, là où il y a des condamnations, là où il y a des péchés, il y a des lois, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile cette dame là le bela muto batoya petit na avion? Ah le bela mususu eza na mboka te ya, je pense ça. Toujours continuer. Pasteur moko a violé jeune fille. Comme il a bon de me rabitumba babando sona les sous. Te bango ba sona ha ba. Babandi ko potana. On m'on appelle ité akanda ko yawa anyati. Biso to na bezo to nyata. To na bezo to landa ko nyata na bango te to ko ba nyata ka muke. Mais ba te ya biso. Ngana na mutu moko lo bana ngabi passer jano. Obi ke ité akanda na sala théâtre mais en vrai dit ma lo ba bien. Mais yo bo lo ba ke manike lo ba bien. Maniki. Bongo mama Cynthia. Soki muta lo ba bien a clasharaté. Mais dans le bino lo baga bien. Tant que zolo bien, lo bien lo baga bien. Na clashaka ta mutu. Yo somo na mutu na bulletin. Branche tu à leçon. OK. 10. Ah, na ko bané bien wana atrier. Te. Ah ça né. Ah sage, c'est tout. Mutu lo baga bien ba sengi za la sage. A contrôlera malo. Atika na bande. OK. Pasteur na pesi moto na papa Mombaya. Ouais, a violé jeune fille il y a 14 ans en Afrique du Sud. Tout le monde peut la vidéo et circuler mambo oh on dirait tozolo bela maison zonga kaka tozolo bela maison zonga kaka il y a ma pasteur il y a Kinshasa pe ba pasteur congolais kartoloba moi salité za mama makasi okoloba nini moto nzanga ngana ko koloba biso ba pasteur totambola bien to ça l'effort parce que likambo est comme na suka soki nzamba comme ko bimisa biso boy c'est que mabe eleki to sala mabe to ya kobata. Or, nous sommes tous à ma benne coucou et bimakana poissa. Ça, du côté normalité à ma cambo, hein? Naturellement parlant, c'est comme ça, c'est logique. Mais tu faut pas ça là très attention, maman Cynthia. Diable pe azana batunae mais ba pasteur. Et asa pena pasteur pena ko bacha pe mafuta ba consacrer la type toge, mais ndoki. Mutu ya asoloka. Aza comme but aya asala makama mabe au nom de
pasteur. Donc bato ba mabe ya ba pasteur, babo ya ba pasteur. Or, to ana nzela mususu te o il faut la enseigner dans la parole de Dieu kaka nzela ba pasteur. C'est pour cela naïb sako diable a bandi ko fragiliser ba pasteur. Tant azo frapper ba pasteur, bino bokani c'est ça ba pasteur, nzokande ça ba pasteur te. Parce que mutu tout ende azote ya sa pasteur. Mutu tout ende azolo baliloba na nzamba za pasteur. Pe mutu tout ende lati kombo ya pasteur ndaza pasteur. Pasteur ba ke na titre te, mais pasteur ba ke na appel. OK. Appel. Message. Vision. Marche. Mupoye ba ke mutaza musicien. Nduleman. Surtout ya kilelo. Oye ba enel. Assalamu alaikum. Moi tentir. Tabilo ka mato ndire tata moi sinetika yochi. Déjà quand j'en ai artiste, on mato ki. Ora na sali moi palaki. Donc ezana biloko ela sake mutaza mutandule. Ce que pasteur ana biloko ela sake aza pasteur. Donc moni Pierre ba yeba kiye. Ba tali babi mutaza ki na Yesu. Ba yeba ki na nini na accoutrement. Accoutrement. Mais wanga na kikaka. Et ana mutu mususu ata wanga na za pasteur te. Mais ce que ça pasteur boye baye. Mais mutu mususu ata lobi na pasteur église munene bandimi batondi mais so botale zaleli na bobi yo pindako tondimi misusu me yonza mabenga ote atote ya bien. Donc maman Cynthia bo sala attention mutu na bo vérifier bien pour ndenga mona tala ki et abato ba komi ko sambwisa ba pasteur. Alors na osenga na bato bo sala makama bongo. Et ça ka ba pasteur tende bazo violer. Et ça ka ba pasteur ndete ba tonti kolanda police so beta moi ça bato na fesse. Mais poni bo chango te bo komisango loko asoke loko nini. Police so simba fesse ya moi ça muta ofina ngobo. Omoni Congo place ekende. Kala Congo, kala Kinshasa. Mais na moni mutu moko fungoli mbanga te atomolango sur la table publique à Loba. Mais ya ba passer bozotuma pourquoi n'intérêt nini? Pose nini? Yo somona musulman ba tomoli imam moko ba tomoli pas musulman alors ba tala ba imam magamba osala. Mais entre eux, ils savent que ma belle kaka parce que ba ça ba humain. To lobango kutu œuvre humaine imperfection. Ezanga ate. A combien plus forte raison comportement mutu na vie. Mutaza Mosantu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Mais il faut arrêter. Il y a un mabe à baninga. Et pasteur Abongo a des science. Et puis il y a mis balena au sein de nos parents. Et le lobby c'est important. Maman si une chose à la moindre dans mon sac qui toque mingi. Ça a très attention que tu aies payé na ba mibal. Mibal ba comme risé. Ba kisi ba koti ba comme soka bana mike. Oh moi na 8 ans, 7 ans, ngana ebi na ebi so le jour on a moi na 7 ans lesbienne. To solo la ngwa. Ba to balela ba benganga. Balela et ça la mina Kinshasa moi na 7 ans 8 ans ba lesbienne. Ba ola kisanga ndenge il faut ba kin nambeto. Allez-y comprendre. Ben quand tu me makabana na biso. Moi non za mo santu. Mais muninga na za mo santu lokwa ye. Ben quand tu me mabana na biso. Moi non azoye ko l'éducation malam. Est-ce que muninga ne kuna éducation bien so kana ba famille na ye? Moi non aza chrétien ou chrétien. Est-ce que ba boti ya baninga na yo wana ba yaka ba chrétien? De ce sont des choses il faut à éviter. Bota la place boutique à ban. Pour mikolo batu bazo opérer na bandako batu na bana à part ba bonne bata misala eza bato to tikela ka bango bana. Yo kanisa to boyina mibali ntoka net tantine wana lesbienne akomosi mwana nao. Il faut faire très attention. Vraiment. Donc il y a bientôt mon sous zawadi apparaître ah kaka na munoko na e kombo kaka ya mai karambai moto anzambo ko lobani. Asa misala mabe et a sorcellerie et a mabe tokotike so bato bo espace te. Mama Cynthia. Biso basali na nzambe. Oyo tokoyi koya ko présenter na peuple de Dieu na bato na mokili. Ezaka ka likambo ko édifier bango. Ce qui n'édifie pas, ça n'a pas sa place. Est-ce que yezawa du comportement na yaza nango makambo zoloba ezo édifier biso na nini? Les gens doivent se poser cette question. Ezo ko édifier ba na nzambe. Baba, quelque chose qui n'édifie pas, net ma prophète ba comme na moni hôtel, na moni bona ça édifie à quoi? Teya batuye Yesu. Teya batu ko banga nzambe pe bolingo tonda na mitema. On a biso ko shukana batu ba komi ko opte, baza ko opte eloko moko ba kena na ngambo ya mabe ya batu. So moni mutu mabe komele batu basali fete. Cynthia ke poto kala mingi te na omono déjà. Cynthia komi na mikili batu miso na Kinshasa basali matanga. Asali intima na sukola rate po yoke. Je vous dis la vérité, Mombaya auti Dubai. Mutu musa yoki kaka auti Dubai kangile kanda. Pas pesi sumbo tete mikolo mona ka bakomi dene statite ah otala pe statine to kebita bloquer pe moma robe go bloquer nga point nini nga mona sepelo bloquer po nga mona sepelité et aka ba kimpite apo oki momba ya uti Dubai siko otala nga bato boye oh non na moni momba
tellement que pembe na ya musicien moko munene na Congo yo ta muso lukaka yo mona kete momba ya solo na ye osali diarrhée ba même hôpital ba zongi sur moi osali attention ba tuni nini o elo mo epesa nga kanda o kolobango te parce que c'est honteux nde dimension oyo moni makambo ekomi kokende la bongo donc eza eloko moko ezala moko ya pasi penda. Merci, prophète Jeannot Bontongo. Merci en tout cas pour la disponibilité. Et puis, Ngongana yo kopé sana page télévision pour na kolendi saba na Nzambe. La plupart il y a bino basali na Nzambe, on dirait bozo linga réconciliation ya Mike Karamba ite na ex mama bana na ye Mupenya. Non, basala Nzambe to linga te soki mosala Nzambe lingi te c'est kaza ya diable. Bible zoloba celui qui rassemble est de Dieu. Mais celui qui divise est du diable. Parce que muto akoyoka mabe bato bakabwana ki basangana c'est comme ta satan. Et puis en plus na yebisa ko mama Cynthia pourquoi bato misusu bani kokota ka libala ya bato. Ezama kasi lo kona na communauté congolaise. Kindoki. Kindoki à haut niveau. Comment les kama libala mutu yo sokota? Siko libala non na kotaka. Et puis so tali bato bongo na mabana na bango. So Amerika retourne la question à cause du pombata à cause na basoda ba kangi. Mais ye bi kota o kota na li douceur nyoka baso musapi. Ba kota kama bala batondere yende je sais pas. Tant ozo bala bazala kapete. Na famille ba ya kapete, na l'état ba ya kate. Mais jour il kambe koi ba bimi. Comment yonde kono passer à ça na problème na moi sina yo zo linga bazonga na te. C'est ko bimara nae. Bimara nae. Na bi ke ba passer mingi ba lukaka nani Mupenya mabe na ebe belé ba kana re na ndeko sakana tika boy depuis ba mona vidéo na Mama Cynthia tala Mama Cynthia bon yo mi deli ka vidéo te yango de peseleng on dit que vidéo la pena de rasira batu ngana lobino na yebi ba pasteur belé mona wana bazako kana ye OK Babi Mike zaki nini simba kie patika mwasi ya bon bandaki ndenge nini era mwasi mususu ko la chete ata betio mbato pesi gauche yeso bi pesi sunini droite o ko tika kendete donc bele basako lela soki basangani mais na vision na ngande na mola loba frère bala loba bala mwasi mususu ata soka bali mwasi mususu o nzamba sangisa. Même si bokabwani bato ba ebango après même 20 ans bozongana ça la bongo mama on nzama sangisi boke pena divorce ba divorce et ba prononcer ba saleli binona jugement ba sali acte divorce jugement bimi aussi me na maboko ato leli bokabwani moi si pas leli bokei bobali pe boboti pe ata débat na moko na kwa na ye. Mais soki nzamba lobaki libalo na eza ya ye ya bino ya nzambe soki kaka eloko moko eza bozongana eloko ngoni être en vie loba moko sani akufa mais soki bozana bombo bomata bokita même après 50 ans bozongana eloko nzamba sangisi ekabonaka te soko ekaboni loba eza par la force humaine comme la force humaine est déterminée il y aura un temps ça va lâcher. Et la force naturelle qui est de Dieu et qu'on règne peut causer une sabango. Amen. Donc il faut faire très attention à l'eau qu'on zama na kat. Yango boyo ka bakabona penda o kenda mais ngana lo bareloko wana. Bato mi balé. Nenge tozo kende Mike. Na mwasi na ene to kende mama bana e. To koyoka likamu moko un jour. Mama Cynthia kangelo ngana lobi. Parce que bango mi balé bolingo ezana. Mais où est Kabola qui bango? Eza tierce personne. Tant tierce personne baye, ne sonne la ti bango, basal nini, bakabwani. Immaturité à moi si. Mobali pe na momana azaki na moi immaturité. So azaki na maturité à ce temps-là. Il avait toutes les possibilités de pouvoir gérer sa mariage. Femme. OK. Biso tout comme la biso. Moi il y a certaines choses soki na yebaka. Mais ngapena le kaneta ponati. C'était immaturité oui. Yango no moni lelo na comprendre bato nyonso zo mona ba domaine nyonso ba via bato ezala ba musicien immature et belé ba immature
et là ba mission to ba moki la bonzambe ba immature et za na bonzambe ba pasteur immaturité zo korenye. Ça je vous dis la vérité vérifiée. Et c'est sur les kambo zo ba te kindokite ki c'était et comme ka l'immaturité. Ya on moni dans la vie maman Cynthia, attends na musala na yo, sois trop mature. Quand tu t'imposes avec la maturité, Dieu va t'amener loin parce que nous va travers na bato ba ça mature. Amen. Merci Motonanzambe to qui n'ont vraiment bien. Bah voix ici à pasteur Moïse Mbi est contre Marcelo. Ah, mais là c'est na ebisa que déjà maman Cynthia. Au moni ba guerre est comme mabe. Si to zabwe ba Seigneur merci. Bandimi bino bato ba Holanda biso. Est-ce que ebi ke mikolonga comme na kabandi? Ndeni. Olongo na kana bino. Na longo na kaba pasteur. Mabeleki. Kosakana te. Na ke na ngai pa bandimi. Po bandimi baza ba brebi. Biso to ba berger. Biso ne to simbi bâton. Bible lobi na Psaume 23 et lobi ta roulette et ton bâton me rassure. OK. Bâton et zong saka berger nani brebi wapi nanzela. C'est ça. Donc azete roulette musala ngezani. Omoni brebi azana ba poil ebele. Parce que ndenga tambolaka bona vine to tambolaka oko boya na libulu oko na piège à Satan. Yango ebendaka esu elataka. Eza lo ndobo boy. C'est ba boîte yango tchep. Et bimisaki na ba poil. C'est ça un berger. Parce que entre brebis na berger nana roulé sa moninga. Berger. Très bien, mais le lot brebis. Désolé ça berger. Magablo. Comme les gablo. Et comme Maromabe. Et comme le contraire, on a la poinanga kotaba brebis poto to bundisa bitumbo ezona daba basena nzam. Mama Cynthia na kobomba yote eloko na biso ya solo kama mna oloba. Okoyoka na mikolezo ya ba chrétien ba komi koluka conseil et pas ba kwado. Kwado. Mama Cynthia, si mama mna oloba na yo. Ba mécanicien. Eza lisusu ba mécanicien, ba sage, je vous dis la vérité. Ba sage makasi. Batali boso bato bakokima koluka conseil. Bino ba journaliste bato bapusa les soute conseil. Bino kutu soika conseil oké koluka ta réseaux sociaux lobeli et bimi biso ba pasteur. Excusez. Bato andoko zo ngala ebisa ko mukoloma na bi bato place bandoko zo conseil bato ba plus sage ba policier. Bango père. Soda peno ke na kanko koloba père akala na soda. OK pena kanko lo na ebiso likamba solo. Omoni ngala ba policier le loté. Yakala. Bakala baso kene kanko ko. Basoda baso. O baza so telemi bazala munduki tele kota na teni meselo ko lemba muke me FARDC. Ba viana ba na kanko kolo ke luka bango. Ba ex-phase. Ya osakanate, je te dis la vérité maman Cynthia. Ya osakanate. Donc pourquoi? Parce que ba pasteur to bomba secret yango moni Lumumba a pratiqué ke lokomoko na Équateur. Et pas basango. Atumbaka basango mandefu. Lumumba tonga basango mandefu basango musu batumbaka bango. Église. Et ça qui soki OK ko sala ntubela. Confession, na confessionnal. Na église catholique place basango bafanda. Sokoye na bomaki mutu atunyo obomaki mutu kundaki wapi? Na kundaki place tel. Obomaki pona nini? Olobi ofandi wapi? Opesa adresse. Yake aebisi batu bake ko kundele bemba mutu wana. Place yo kundaki. O comme maintenant kunda parce que ba sani ni? Bazio. Ça s'est passé comme ça tout na ancien ba papa mikolo bazona na prophète na loba. Oh, ndebe ko comprendre que tant muto kende ko se confesser pas na basango ba bibisaka secret. Yango biso ba passer il faut ko bomba likamba mutu. Il faut ko bomba kasinta. Atanga ndeko yaka bo prophète chano so moninga mukolo na zana bamburi. Ko yebisaka makamunote pona aka mutu. Oh. Ata momba ya zona, momba ya lesage, na kotala momba ya zona bamburi, nenga bete ba bleble ne boloba na ko yebise bwana sengo. Mais tango yaka bamburi. Ah, momba obetanga na chaîne wana oh, aya na bato ke yebisa. Actuellement na Congo, les na poto, so ça devient un Congolais, ne dis pas tout. Actuellement, maman Cynthia, ok, pas bino, maman la melo fufu, qui jaye, oh, de Boronan, ne dis pas tout. Mokeza kobe ba likambo lobi nso kan déplace solo ba déplace o ke no sanini komi boma. Garde tes problèmes. Makasi. To komi na moment mabe. Ndo moni sangwa na kei bazu batumi basango. Ba komo tumba basango baziki so mandefu. Pani ba garder secrétaire. Yango ne ça très important na bassin na nzambe. Comment yo mosana nzembo mutayo ko loba makamu na yo yo kama to bimisi yango. Et puis en plus pourquoi Marcelo abenga ki mwasi wana? Pourquoi linga ko yokai? Ce qui ngana zaki na place à pasteur Marcelo. Na ngana lo bandebo.
benga mobile na auto solo azala wana boya bino mbale na yebi ka roboya moto azana sagesse soki moto aye kofunde pa na yo eka boyi bakutana moto wana akoloba boyi yo loba soko sisi na yoki yo na kobenga payer or ngai en tant que pasteur na collègue nanga tango déjà moi suna ye na PC rendez-vous na ko signaler yo tala moi suna PC nga nini rendez-vous olobi nini yo kutuna nga linga solano nini yo kaye nanu déjà na kena place ya Moïse déjà to stolelo likopa na bi bona yo kena na soka lobino boy répondre ye boy tango moi sako ya oui madame mais tala il y a ça. Au moins que c'est plus sage. Ataba enregistré que batindeli Moïse ngalo ba master. Très bien dit. Au solo na kitoko. C'est comme ça que ça devait se passer. Okay. Et ça manque à sagesse na moi immaturité na bi maturité zo régner. Ozon nanga c'est pour cela maman Cynthia to koti na terrain oyo wapi soko zo beta terrain za la koko. Sage. Koko penda koko yeba tout mais ne dit rien. Balobi munoko mukolo elumbaka solo. Mais elobaka makambo ya solo. Soko tali munoko mukolo koko place afandi alobate atala kabo Kongo to komo kana système tala na miso mona kaka tala kaka mona kaka yango no moni e komi pasi yebisanga bato ba se confiance na basala nzambe ndé te linzanza moto na nzambe to okena ngo bien to zongi pe kaka awa Maria affaire kolia farata. En tout cas, maman, comme Maniki a télémélaki yango, abis spirituel. Makambo bon koki kolobana na réseaux sociaux ba maman bazali bana batu bazo za influencer na mambo ya mabe et comme il peut alobi na maman ka respect na kati. Mais siko ngai siko yo na sepeli mais na kosenga na mama John alobali souté. Po ba komi ko sala échange à parole. Ah, mukolo nyoso na maturité so omoni mwana comme ko son échange à parole yo mukolo faut sali faut kat akatande so akati bokominde moko mais mama Manike alobi très bien et on alobi na hôtel olobaka bien mais faut sagesse ça alobi bien parce que cette fille ici Maria aza parmi ba fio baza ba envoyé du diable ya est-ce qu'elle est ali kamoroba mama Cynthia yo zotinda bato bali ya banyana loba ki nyawana ezala bomoto matière mabe mais na molimo ebele ko sala te l'argent c'est quoi yo ngolo balanga mutu pas vivre na mokili fa zalaka na mbongo te ya na bato mususu na mbongo te ndenge yo linga za na mbongo mais azo vivre la vie ne se trouve pas dans l'argent ouais. La vie se trouve ailleurs ou en Dieu en Jésus. Amen. La vie c'est autre chose ngana bi mutu na mbongo te mais bazo en charge na bi mutana mama mbongo ekopeso bilamba mais santé akolata bilamba wana nzambe c'est ça mbongo ekopeso ndaku mais pour fana na kimia na ndaku wana nzambe. Moi je connais déjà il a beaucoup d'argent mais alia kango na kimia te nani mama Cynthia na bi mutafana na ndaku bien yo zolula mais o amona na ndaku wana yo ibite aso envier kutasani abibanda aso nata mo studio mo ka fana na ye moi na moi sur la envoyer ngana lo bango na ina kota ba TikTok na répondre bango na koteya bango ana sorcellerie je le dis tout haut et puis muto azako appuyer ana misala mabe comment yo zo me mabana batu na vie mabe o me mabana bantu na vie tozo benga nini ya soloka oti na batu na bana batu bakende ba Dubaï kona bakende sala misala mabe ce n'est pas seulement Dubaï et ça partout même ici à Kinshasa. Ça se passe. Babengyo influenceuse nanini. Namabe. Maintenant Dieu va t'influencer. Nzambe azo influencer pe ba. A influencer ba on a liwa, ba maladie incurable, ba accident, ba komona ba comme pour la banzoto. Ya wana ngami kona ko mama Cynthia poli makolo prophète Jano na rotono kaka. Au salaki ni confesser. Confesser, merci mama Cynthia. Confesser. Donc moi na moi si wana aza envoyé à diable ya Satan na bande koné basé belé baso me baninga na mabe donc aza moi si kuta ko check ko kutukate mais mama John ce qui a koloba continue ko teya bango makampe azo beza solo d'ailleurs kuto la police il fallait interpeller bato tant que boyebi pratique bato ba sala eza inhumain eza mabe kasi bolanda bango bino bolanda bato moto na ko sima basa bato na sima donc bato kolanda penda bango maman na ngai boyebi ke et puis so défendre ozo défendre na yo ki pe TikTok alobi baba na koloba ka français na anglais topema kule ozalaka oui j'ai français anglais kule zaka je suis là oui je suis donc c'est moi OK mon finger exactement OK
Donc quand il y a prédication la biso, exaltation la biso, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Oui, maman Cynthia, ezana eloko moko il fallait qu'il tole bela bana na Nzambe. Le salaire des ennemis. Nazo sepena na liloba na Nzambe. Eza mingi na mukanda na biso toke na mukanda ya Psaume 109 batu bakoma. Psaume 109. Soki totala mukanda Psaume 109 Bible zoloba. Ezotalisa biso elobi batu ebele balingaki lipamboli te. Lipamboli sani. Elongwe na bango. Oyebi yango Natanga abi. Nzama pona. Abi batu ebele basepelaki na kimia ya Cynthia te. Kimia pesa nini? Kimia bango. Batu wana mabe elata bango lokola bilamba e pénétrer bango na miku apena misuni lokola mafuta eza kokota na nzota moto. Zwa niveau ya bato yo bazo combattre via bato. Na mukanda 9 Mama Cynthia soko tangi na Psaume 9 ozongo mobimba. Okoyoka ndenge Bible ezotalisa ke elobi tel est le salaire de vos ennemis. Alingaki lipamboli te lipamboli kimai. Alinga comment voulez-vous expliquer au monde ofani na bato? Mutu moko mabe ekomele muta sepeli. Actuellement, et akala mutu moko banda na mona mutu malamu na Congo oyo alelaka na mabe ya muninga. Ti lelo na tikala omona te à part bakanja. Na mona na film bakanja. Na bakanja zoke ne mabe baninga ne baleli ba opese nini conseil. Comme ya garda ki bande ya Bonzambe ya chapele na ye ya Mama Maria Monsanto ndo mona ki akende ya ki fimbu. Mais na logique baninga ne balingaki. Lelo eza pasi omona muta sepela na bolamba muninga. Olie kutu bo compatir na yebo lela. Olie kutu bo yoka pasi mutu ake poto esimbita zongi pona nini sele bongo mebobeti maboko. Yoka tala Lazare akufaki. Alali pongi Yesu aya la musie azongise na mokili. Est-ce que oyebi ke famille Lazare batonyo surtout babetaki maboko. Baye kole benemi bayaki ona Lazare azaki pe na benemi basepelaki po mutu akufaki azongi na bomo. Et ça li batu bien ba kame ba moni munena nzambe. Mais na Congo lelo yo kufi. Nzama sali miracle osekui. Le bosilika. Ba Rolanda médecin na babia kufaki bien te. Ba Rolanda bite. Ba kwa chene. Ba kwa chene net na poto kuna zana mutu moko na zomo na mikolo akengela na kati ya bibembe amona ka ba makambo eza sur naturel. OK. Alobi asimba kango te atika abia oya ko bima bimi. Mais malheureusement ba la mukaka basali ba geste après bazongi bakufi oui. Abima na tiroir wana ndenge. Abimi balali saka bango bwana ba morgue. Ba morgue ba tiroir mingi ezali sute. Ba morgue comme ba morgue musu ba koti so mutazo mona ndenge okoti. Vitre bino bolobi na monde évolué. Ba tiroir ne comme do ba sapato mabete. Ekangi évolution. Omoni pena ekangi. Donc afandi azomona ba makamoko mabe. OK. Siko asa surveillant afanda abina mona mutu musala muki alobi no makam. Alobi siko na boya koloba na ba famille na bango po ba kondima te. Menga moko na bombaka. Nde batuni obanga bango tabite na banga te na mesana. OK. Na zape na problème moko te même mundele. Pour dire quoi, lelo soki mabe comme mutu mutabeli et comme il fait pour na ba. Voilà surveillant ya mundele. Ya mundele. Oso to yena yemo wana somo. Na yemo. Asengi bango gwa ko manganga. Nganga bateka ba mai bateka ka bibembe ya 01. Ba bébé na vierge bateka ka biloko na tout et pesa bango mbongo. Yo taka mikolo ba komi koteka batu ba biloko nzoto. Wana ya kala. Eleki ndeko pa mikolo terme sa ba building. Ba kecho ne panzani na 24 communes sa Kinshasa. Yango na ko déconseiller ba kino keba na kecho zomata. Bazo level sur na butute mikolo komi na moyi. Tango bato bayela ka mito ko ba ke musala bazui ba désorienté yo. Bana ba bilo mo ba parfait bazo pomper so olali mais ya olala te bana ba pilil ba omela. Nyoso to na tozo kango kana ba information bazo pesa biso. Donc eloko na yaki nango côté ya totika mabe ko sepela na mabe moninga te. Bato lelo ba komi ko sala feti likambo kolele mutu. Yo obi pourquoi bato ba sala base. Point. Ba sala base po bi ke za mabe bato ba osepela nango. Yango no mona Kinshasa soki très bien. So mona Kinshasa mutu bazo sale mabe na balabala. Obi comme ça fait ezani. So bo sa mutu mabe. Réaction bato musezani. Ba boujarate. Batala kaka pour dire ba sepela na mabe ya bato.
yo muto sepela mababa to message na yo lelo ba katanga bijou na boulevard ba otana kasi balingi ba mona scène ndenge oleka yo kutoka musika mutasomela mai noyade aokufa muta o filmer siko muto lola tika ko filmer kende mais aweleli kosanini ko filmer alors na bato lolenge ya bato basala ka fête soki mabe komeli baninga o mona bo fani la musala kamara no bo sala nae neti jobwe jo alongwe na musala kei mais yo muto sa na jo landa boss lobi nini comment on y a été lobela o lobeli biso et a sute et si là au sala na ba collègue azate balongolo musala o sali fête donc muta o sepela na mabe amutu ah ngana otuno mombayat momba na monete na otuna frère na monete frère tellement que je l'aime beaucoup il parle bien il se comporte bien azat na yo ki auti voyage na sepelité on dirait ngane na outi Dieu aime ça c'est pas pas mbola muninga pour nzambe papa mbola yo mais to comment musicien tel oh frère na biso soki fali o soki fere soki ndeko soki nani bande na biso soki bobenga no banani ba miso soki ba profane ba musicien na biso a beti soki ba musicien ba rosé so banani o ndeko jibe wala beti yo ki mabe muninga beti na sala munene yo lo sepela sali lokuma ba congolais yo ko ndeko chembeli on les a susu ba kon ba sepela ezali ba sepela so na bola mo matute et si là oh na moni Mike Kalambai a beti concert moko boy bato baye belé soki moninga sali plein yo sepelité oh Moïse a beti bor moko bato baye belé pour na sepelité oyoki mabe eloko wana elongo na mito bato vous savez maman Cynthia ponza mapambola mutasenga a prière te nzambe po pambola mutatala ka mutema moto bato bakosa bato prière belé ndenza malingio kaka les mêmes personnes ba osamela ba prière belé mitema mabe makambo mabe eleki mabe et ces gens là tellement que ba pambo matema ke kosima kisi or po muta pambo esengi ba gymnastique belé te zalaka mutema malamu ndimaka ko ekokomela muninga ndimaka ka lipambo lonza mapesi muninga okosimba na kim oh na pete ngana aprena eloko moko grâce ya muninga na nganyso surtout prophète na ndimaka secret jano na moni nzamba utiliser na ye papa nkola zo lokumu nzamba pambola yo tu as la chose de Dieu bondela pepo nanga oh yo za nango nazwa ya moni nzamba utiliser nga bongo très puissamment je le dis moi-même parce que je sais que je suis ah ya siko ba passer mususu moni yo zo sakola o sala ba prière de délivrance à côté ofi fiti na kena na braza na sala service ya délivrance pendant une semaine oyi muta côté nga fiti pasteur invité nga en tout cas abengo tindika chaka muta benga na braza na ebina avenir ya kombe église e kanga biso kanga makina nani côté prince miadeka to kanga makina ville na bango mpila côté Sassou Fanda côté Teresa to beta babalo wana pour en passer ta mingi na braza pe na konta pe okino fana na braza o obi ke to fanda abenganga na ye na tei na sali semina manote na tongo to bengo kirte matinal na tei na poko na tei na tongo na sali ba délivrance bana kindoki makambo ebele troisième jour mon dimbo pena ya papa balobi na biso na landa pasteur abenga kinga abengi ti papa na molemo na Kishasa tala mwana no sala tellement que dimension ya délivrance na meka ngona niveau moko yo baka world likola kokaki ko supporter te akanisi na ko sobandimi na zo bango wapi nakatsa ngona flave ngana na Kishasa kuna blaza donc quand muta benga kinga yimo ka sen abominga yango siko na komaki na ebisa bandimi muta pesa ngeso eloko na église te parce que bando la bilamba biloko bela bi muta pesa église boya kana ngona na ndako nzoka nde erreur grave tant bazwa na ndako asiblenga bomoni ameba ndimi na ndako si dimanche na te na clôture te na boya après na zonga ba bisenga éviter pour tuer le poison c'est ça bateau ya lelo mokili vraiment merci prophète Jano to comme na biso na suka moto na nzambe merci pour na matea merci en tout cas et ça biso vraiment bien okoloba nini na bateau nyonso balandi biso journée ya lelo bateau na koloba lelo bolandi biso na journée lelo onyo sezo le kana vie lelo ya bateau ezala pona yo kaka bezite ou bien osekaka ebele mais ezala pe matea amen tozo ka leçon ozole ke pa baninga pona biso mama Cynthia ezala le leçon ba leçon to kozongo wapi to kozonga ne to mona mabeso komela baninga biso to komi ekenge après to zui mwa ndambo a prière to tche ndeto yoko zasiko bobangi nzambe ebele to tche poto pambo mapeto kende liboso yo tala ba musicien muso bazalaka oyebenga yana musicien moko akufa ti lelo nga na ndima te ka na kisi papa Lutumba OK so ponini to sage mature abande ko wela te azwi mbonga fanele kana lingwala afene na lingwala aboneti batu musute alongwete lingwala commune kitoko a préféré no wana abongisi kaka nini aveni ba pesi kombo na ye
humble, mais il a vécu longtemps. Ah, Jacouf Nango Belé, Bakoufa Nangote. Et ça n'a domaine à ma pasteur. Voilà pourquoi on orchestre na yemoko. Yes, il y a na vie maman Cynthia et loko leki ko banga nzambe zate. Or ko banga nzambe zani. Les bandela maïl. Merci. Zala bien abatu. Zala mutema malamu. Boya mabe. Mabe ye renoncer yango. Amen. Nzambe akubundela yo. Yango Bible bi ces anges campent tout autour de ceux qui les craignent. Amen. Ba ange nae ba kampaka tout autour de bato ba obanga nzambe. Et puis il les arrache des dangers. Donc pour soit flèche ya diable était ya mbasu. Ba beto na niveau ya brutus school ou bien na ba genou ou bien na mutu et sengite okota ba pré rebelle mais banga nzambe omoni muninga salelo kwa bien Cynthia kapasha zoma tabetela ye maboko c'est pena de pambola Cynthia omona que soki bitembelo ndio tu es protégé maman Cynthia aucun pasteur aucun intercesseur na Congo avait priaka pendant 24 heures sur 24 heures pendant 3 jours à Boujakate à Boussakate or diable atantaka biso na ba tierce pena ba seconde Tomi bate la kabiso mon côté, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je connais des gens 8 ans pour prier na butu ma matière avion et ça les crachité professeur bimé ça les crachité pour moi na ngana kati. Yo mo ko mituninga mwana nae na prière mingi tete yali kama prière mingi te et ça les kamunza mapona pa benga ça les grâce. Amen. Batunde mitema mabele ki ya mwana na lobi botika mitema mabe to linga l'entre biso to kolisa bolingo nde bobangi nzambe. Je connais déjà babete masasi ta ekotite pourquoi parce que aotambola bien mais yo mutu ba prière rebelle o pasteur na babomeni o bitumba famille pasteur balié na famille donc ça bilo moko boye ko sanga ko tambola ba nzambe vraiment merci moto na nzambe merci na ba onyo so ba landi biso o pesa ba remerciement na banani eloko na ngana lo bano merci nzama pambola la pesi merci beaucoup na mama Pepito bourgmestre na biso ya commune na Kinshasa place OAP naza ko sala nzamba pambola ye azobongisa ville ya Kinshasa to sengi na bato nyonso babongisa ba commune po ezala bien na pesi mbote na mama na papa na biso Mombaya azolanda na sepeli na ngana landa pe mission na ye mais nazo kende musala na Lombangu na pamboli mama Patience na Irlande Patience ozana Irlande nzamba mona yo mama na biso angolaise wana nkola pamboli belé na pamboli ba onyo so bazolanda biso bana Kairos ngai na pesika mama Patience OK na Irlande sili na poto kuna ye kaka pour garder contact na prophète. OK. Et sili moto musute. Olobi? Groupe panzana te mais ba benda na ba benga te ba sola te nga mutu so benda nga pe na benda. Te groupe ezali mais bunta komi bo. Tango yo komi bo mama Cynthia nga pe na komi bo. Kayeka mususu tu na ba intercession les sala ba bien. Intercession oh na pamboli Serge Joly. Serge Joly Landu voilà. Yende to sana ba intercession to bandi lobby déjà. Na ina ba kosa bango en groupe na prière bango na WhatsApp na prière na bango Maman Cynthia, nga abombe la côté. To sambeli trop na bato. Mais ba retour. Merci. Ça décourage na mutu. Na prier trop. Na prier trop, na sali ba service trop. Les gens sont des ingrats. Or nzamba lo baki na lo bango lelo vérité botala. Ba benga serviteur de Dieu. Na servaka nzambe. Duna kolia e pa nzambe. Nzamba ko uta na mbongo na lola te. Mais kaka bino bato to bondela pona bino ba misupe bo simba maka bo pambola biso bo simba maka pe ngala ozo atana o prier pona bato na sana ta musala te na ta place o lukambongo te na sacrifier vie na ngala bondela pona bato yo muto zo kene musala yeba be ko pambola basana nzambe pe nzamba ko zongisela to liaka wana to sala ka tu wana concevoir pas de face mais to lingaka te ko senga ngona ndinga muyibi et comme habitude to zo ka bambo na ba poche te yo mo tango fandi tanga bible boki mango poane yeba ke musala nzamba zo prier pona nga il faut na pambola et on a deux choses soit to pambolier pour que non ndenga za na za mutu ya mibale il faut sceller prière à servir avec action de grâce soit avant ou après ça dépend et en plus jamais mutu autant le montant ngata montant oui action de grâce tu me donnes 10 euros je bénis Dieu 100 euros je bénis Dieu c'est quoi le décourager nga prophète Jano et ça qu'une gratitude d'abattu. OK, faut se décourager parce que et ça une gratitude d'abattu pour prier. Oui, tu dois prier battu ça. Balandi biso ezaki prophète Jano Bontongo merci d'avoir au balandi biso numéro za na wana bobengi bo commenter nzambe ya pambola biso pe mabota na biso tokutani prochainement na émission ici. Bye. Bye. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté a eu sous Cynthia Kapash Outko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rit Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi tena yo ekitate e matate ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango nde mikolo nazo pakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango komana kwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te. Rit ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atieli biso yango so omonake batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommandé bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndetinga bomona poso na ngai beba te bosepela na poso na nga mikolo na tingani kaka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo pozawa. Ana Oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te Oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka kolala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bosani loko. Na bosani. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapash TV. Kapash TV.